Mbote peuple congolais, bonjour Nabino Nyonso. Oh, bo sepela la moi mboka bijou meta mama Fachi Béton, la voix des sans voix, la voix de la diaspora congolaise. Bandeko, lobby na chaki statut na Facebook nanga na komi Cardinal Mbongo azo senga biso vérité des irines. Vérité des irines. Batu boye wana bijou meta koloba bote bandeko. Depuis bakota ki na ndako wana molili. Ambongo azobimisaka toujours milinga molili. Milinga mwindu. So ekomika na kombo ya mbongo. Milinga mwindu. Ambongo to salio nini. To ebisaki makila bana Goma. Makila este. Peuple congolais. Oyo yo. Osangana kina ba enemi. Po ba bomma congolais. Makila bana Goma gangi na Vatican. Oui. Oh, bijou meta, oui, makila ya bana Goma este et gangi na Vatican. Ambongo, yoza politicien en robe, zongela politique, zongela parti politique na yo papa tika distraction. Donc yo mana mutu na okanzaki kuna makomodo ebima. Yaya bana Goma babi baroti kote balata ke na loketo milinga mwindu. Soka batangi kombo ambongo mwindu ebimi. Batangi kombo ambongo ata 5 fois. Milinga mwindu zo matakabu. Milinga mwindu ozui. O nyonso ko telemela bokonzi ya Félix Tshisekedi Tshilombo aza modi vina ye mobimba. Oyo nyonso ko linga ko bundisa République démocratique du Congo vina we ko beba. Parce que Bobo sanate que Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République a envoyé de Dieu. Nzambe nde mutu atindi na Congo pour libérer Congo na biso na maboko ya banguna. Bofonga matoi boyoka. Voilà. Yami bale na ekolobela mama oyoyo José Rachidi. Mama José Rachidi. Yo na moni fona se lo vidéo mobimba. O video eza na ya mbongo. Na oya na video ya mama Rachidi. Omoni lelo na bengo na mama Rachidi. Par respect. Mais yeba ke mama yo komo kota na kare na biso. Tango yo kota na kare na biso, biso to yaka mabe to linga bongo te mama. To kato bilamba. Oya mboka mwana. E obungi nzala to uti mama. To zongi so mutu. To yebi yote. Na oyelo mama Rachidi. A toute.